Kilongo TV. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo. FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Mon débelo. Moninga yo moni yanga. Mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Maya. Gogo, ngai nani Fiskinkela. Baweza boy. Fiskinkela o yibi ngaba. Rabi. Boni. Kimia. Uzomuna na te. Vraiment mekala mingi. Ngai. Yoki yanzo ba kaki. Na koli na kiyanzi, bongi yanzi. Noko yukaka, nena lubaka. Ba kui bali basi sharba. Menkara ba bali. Donc luluba na uzi boye na zakuluka agence moko. Wana kiyanzi. Wana kiyanzi. Menkara kanse dan jaran seremkai. Sikoyo. Wana na ngai azana France. Na onela. Ayabana na onela. Moi ngai au tête de la foi. Ne mutu asili biloko moko koni po tunio ko mingi na bachance. Trop d'invincible. C'est ba de la foi bazabana. Au tête de la foi. Yé moi ngai kocho. Après de la foi ya pasteur. Moi ngai bibale. Bale na puta ba misuba bima ngabana. So tulika au tête de la foi isu moi na kopa. Siko bana ngaba tinja kibilo. Pour batili na ngabilo ba ventile sala bituro na bajan. Ba ventile sala papa ba s'occuper agité. Sikoyo na yuka ki déjà sango bana na poto kuna. Que agence moko FB International. Balubi wana agence oyo eza sans tâche, sans problème. Sikoyo ba komeli ngai pe. Ba komi pe aveni so maringa na yona zo luka. Una come na gente. La veni tu moringa septande. Voilà. Chaba sosa. Sikoyo na zo luka lukula pe na yibi koto ite. Mwana kananga voilà ya kutika ngai mutu ayibi agence wa FB International. Voilà, ya kadija kushwa. Sikoyo omoni na zo beta miso na zo luka mais na zo beta. Mubange pesa. Sikoyo kende boy okay okunga de. Boy okunga. So okay boy. Église catholique ça. So avancé. Bayaka. Ngai na tuni balubi na nga FB International. Musana boy. Yango maringa. Menkere yana maringa. Yo pe na jo kanjo ndeko na ngambia. Dona tuna bendo na lekite yango maringa. Abi bol. Sikonde balobi shaba sosa de kokota. Ok, tika. Merci. C'est yo Moïse. Ravi Mavinga. Merci. Kana kila mona FB International kuna yuki sangu na yango to. Yaona pe. Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth
on a confirmé. Vous y avez ma déception, une grande suite de machin. Il va y quand même les deux nous allons décider. J'aime me dire que oui, alléluia, oh, Kolo. Yangona lobakantango mingi ngai koko Patrice. Elo konini kopekisa ngai na kumisa yotika kaba oya yote. Alléluia, oh, Kolo. Na komi na FB International. Alléluia, alléluia, oh, Kolo. Voilà, comme Chikolo, pour tout le monde, on déceptionné. Donc, Nazira Kouli n'a pas Nengi Kaka va confirmer qu'il n'y a pas de moine n'a pas de la foi. Alors, il faut que vous Kaka na Maringa. Au tour FB International. Christophe Bassin, il y a un combat ici. Voilà. Le nageur de la colline. Nageur aussi. AFBEL International. Les agences à Mouké, les agences à Mounen. Ah, Nyoso Yaka. Ah, nous sommes mon aboy. Oh, tomate. Oh, ndunda. Oh, fumbwa. Yaka. Nyoso Yaka. Ah, j'ai na yeboye. Confirmé. Oui. Donc, ngai ndi na yawa na yibisio na zaki na baduti. Oh. Parce que na bana na ngala jana bana partout na France. Oh. Bana na ngaba tindi na ngaba koli na zo ngaba déception. Ba chance bele na zo ba déception. Si quoi va confirmer ngaba le Coco Patrice. Cette fois-ci, je me tine biso agence ya solo ye pour soulager biso. Appel. Na tous les gens c'est le binanga FB International. Puisque c'est voilà, il y a moi. Merci papa. Sans problème. Agence mon pourcentage. Merci. Là j'ai la colline. Coco Patrice. Merci. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagage oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi
FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. Coco Patrice yaka koli na yo yango monani. Koli na yo yango. Koli na yo yango. Di, allez, bon memela Coco Patrice. Yango penza. Yango. Bon memela Coco Patrice koli na yo. Tika yoko memate. Yango, donc confirmation. Na confirmé FB International. Donc Rabi. Ndenge bakangela kingai koli na photo. Batinela kingai yango. Kuna na yibisi yoke na joie ba déception. Batina koli zaki tout droit. Tant yo joie koli komi aboité. Mais oyo ndenge na monela ki batinela na photo. Yango na moni koli na. Confirmation. Bandiko. Ngai Coco Patrice na ndimaka bindimela te. Ngai na lubaka tango nyonso na kiyanje. Bankui bar ba sisiar ba. Men karafa bente bi yabi bul. Muyanzi ya solo ayuki makambo na lubi. Nazo confirmer bino pasi na ndimaki te mena yo confirmer FB International. Papa Rabi Nzamba pambura yo. Merci papa. Nzamba pambura yo. Donc bana nyos bandeko nyos le jour ndangai Coco Patrice. Agence ya confiance yango. Ngana yaki pona confirmer. Nzai na mwe ba doute ata tujaka bato ya kundima bazo ute ya biso mwana nga de la fois te nga kundima. Mais awa mwa kundima sireki par rapport à ba déception ngana joie. Na confirmé FB International. Ya fiche basen kwanda na yo. Oyi baluba ala kakape akokisaka. Oya lubaka yango asala. Kwa exemple suza lubi bui asabi. Tango ba bengi nga na ye. Na herbe pesa kinga. Na komi voilà na suis collé na. Car ndenge zalaki. Oui. Yebisa susu obe mwana komena. Oui nanga komena au date de la phase. Au moins le 26 oyo. Na France ba ocha sous conteneur mususu. Le 26 oka. Soy koli musu ezali. Yebene za meka kina ndo. Oja na région. Au date de la fois moi nanga ibisa kinga. Alubi kuna ba conteneur e yaka akweta mususu susu yi. Chaque mois yaka. Le 26 oyo bato bazwa ba carton batu nyoso. Ba oyasko ba pesa sko ba benga kaka. Benga pa fisto ba sende to Julien. Ba ke ko zwa ngona ndako. Ba mo ba na otina agence. Dans le 26 on a moi maman date tu n'as pas collé moko c'est que testaki. Tango ba bingi ngai. Bazulu ba ka fisto ba sende c'est on a ils ont bête ma trop libanda ya mbuka. Si, sérieux te. Sérieux. Donc le 26 oyo ba ocha sous conteneur mususu. Déjà ba le 23 le 24 au bengi ba jude ya carton na yo ba koti na conteneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh polo. Donc j'ai pena muto sérieux ya solo fisto ba sende. Oh, oui, non. Oui. Papa. Obi na ole la bouani. Pourquoi tu plais? Na ole la bouani. Bouani. Otamone ba chance mama fuanga. Na ole la bou FB bakosa ati. Osi bakole na direct. Papa. Yoza kulela. Yoza kulela. Mengana za kuseka. Pourquoi ngana za kuseka? Mwani kulela yo leli. Ngana lela ya kulela ya ndenge nyonso. Na lela ya kulela na bajance. Mais kulela na ngai. Ibongwani mwana munga imba mu église na biso yembe. Kulela na ngai ibongwani kuseka. Et voilà pourquoi na zo kuseka pona FB International aye kulungula kulela amemi yango na kuseka. Aliseka. Iseki pona nini? FB International. Agence ya solo pe ya CI. Agence za mystique, massique, plastique, élastique. Sans tâche. Il est retire. Ndenge lubaka ndenge akokisa. Ndenge bateli yo ndenge okozwila. Ndenge bakangeli na photo batindeli yo ndenge okomonela. FB International fwana na yo. Fwana na yo papa. Ya fisi.
Bana na yo baseni. Yango na pona FB International. Tukubomba te, tukupanza sango. Pona FB International, tukubomba te, tukupanza sango. Pona FB International, tukubomba te, tukupanza sango. Voilà, agence Yassir. Et puis ça mène biso. Les gars, Yesu alubaka, Yesu. Alubani. Yesu alubaka. La Bible. Yesu alubaka. Alubani. Yesu alubaka. Nini kasi? On manifeste basen. Bato soutenir bango. OK. Bon ba kambu ya boizali sous soutien. Tezate. Soki bozwi mutu na bino ya sérieux ya kimia zo kusala makambo jo mona na miso ba. Faut kutombola yi. Faut soutenir. Yesu alubaka. Yesu alubaki nini? Yesu alubaka. Oh. Alubaki nini? Yesu alubaka. Baye koli baye bele peme na Yesu. Atali bango lubifuna yi basoko batu balubaka nini pona nga. Atuni bango. Solo na lobina bino. Batu balubaka nini pona ngai. Moye koli moko na kombo ya Shimoni Petro la pusha ni pena Yesu pia lobi pa na ye. Bashosho balobaka yo jali Yohani Mobachishi. Bashosho balobaka yo jali Elia. Yesu atali bango pe azongisi epai na bango. Bongo pona bino ngai nazali nani? Petro la pusha ni pena Yesu pia alobi yo jali Mobikisi. Voilà. Voilà. Biso basende azali imitateur ya Kristo. Aye kobikisa biso. Na bajansi oye ebelisaki biso. Oye elisaki biso. Voilà. L'homme a soutenu FB International. Fiston basende. Voilà. Confiance tout pécheur. Ah, nous avons raté. Buyana ngozerumona. Zirumona. Papa. Buyana kolinanga. Nazo kaneboy. Zirumuna. Yago bachewa. Sampo nakukane pe buye. Na tambuli na lali lubi na ye. Sina confirmé. Sina confirmé. Moi je na mission molimo. Tala bande utala kaka observation. Tala na batundiri balati. Talana batundiri bazo zwa biloko comprendre que ah wa ya di sérieux. Ya di sérieux. Jamba pambula yo. Merci ba. Ulaki singa njila ya malamu. Kuna babeta lisola FB. Bayebisinga pona fiso baseni. Mais na yaki na se tromper. Mais yo bibi Rabi Mavinga ulaki singa njila. Jamba pambula yo. Mais nkara ya na antara ya mpu. Wani laksi. Opambulo kendo yebaka kiyanji. Merci Padaima. FB International. Agence ya solo. Zwa carton na yo, zwa colis na yo. Agence ya solo ya aubergine te ya solo pena. Solo. Ah, naza ujwa. Merci. Agence ya sérieux yango. Sérieux za aw. Ya ko sa ko douter. Ba bengi oyo ziblo na yo ke sans problème. Oyaga lobby, yaga vendredi, yaga samedi, yaga dimanche, semaine esili, ozozo kaka te. Wana te. FB International. Sérieux na sérieux, agence assure. Yambula. Yambula. Noko oyanga za wapi? Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndako bafola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence
agence moko ya sire ezosunga bacongolais biso toponi FB International agence assure yangoyo FB International agence assure yangoyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Shaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence assure yangoyo FB International agence assure yangoyo na yebisi bino sérieux oyo eza mosala ezoleka kitoko bato bazozwa déjà bilo na bango ere yangoyo rendez-vous eza le 26 février conteneur asika déjà partir le 20 obani déjà kobenga baya kozwa bacarton baya kozwa bakoli ya Kinshasa basentir boule ezoke biso nyonso leo tolati uniforme FB International bongo propriété oyo wapi kitoko ya kosambela te oncle boni bien oko kimia penza musalo ke na ordre penza oyo mo telemi no sentir sérieux neti ya papa mso Léon Kengo adon ya solo penza homme de rigueur musala penza zokende bien ndengo moni teza ko décharger teza ko enregistrer colinios tout code na numéro ya client pour na réceptant bakoya pour na ko distribuer ba colito za na difficulté te na poto ba enregistrer ki awa so bazo enregistrer tala rigueur na poto to sala ka PV ya enregistrement na tango ya déchargement poto yeba kolini nezangi kolini etikali na poto kuna oyebisi bana poto nini pona agence FB International pona bana poto en tout cas boko ba musala malamu bozala na confiance na agence bino moko bozo mona ndenge musala zo lekela awa na Kisasa donc eloko moko ya ko douter nango ezate pe koli ebungaka te merci à trop mais baba le 26 oyo conteneur monsieur ezolongwa France le 26 février donc conteneur monsieur ezolongwa lisu France bawele sa baya soko za ba carton te benga baya otikelo carton fisto basenda za sobo bengi ayeti na ndako ata oza na Orléans oza na Évry aye atikeli bino ba carton soki botondisi yango aye kosala ramassage toza awa musala ezokenda kitoko bandeko bazomema osentir sérieux musala vraiment ça va bato mosusu mpe bazoye ba carton na bango naye peut-être okotuna nani namoni azokima biso namoni mama na biso awa ye akoloba mwa moke bonjour mama. Bonjour papa. Vous êtes en Bogani? En France. En France, précisément où? Na ville parisienne. Ngabe nazo tunaga na ebina kuna te. Yebisa chengani. Ozu de blo na. Nazi blo konanga, nazi déjà. Ah. Nazi ya blo konanga. Oui. Ndenge na tele ndenge na zweli. Confiance au pesa fisto basende utawa. Confiance au bandi bala liboso to mone komi bien bala mi bala komi bien. Yango to komi ko continuer kaka. Na yebisa bango na yebisi bango bapesa confiance na fisto basende na agence na eza bena agence à confiance. O alobi conteneur comme un mois comme pe récupérer biloko na yo. Confiance penza. Merci beaucoup. Merci papa. Ye ache bilo na ye bilo ne yango bomo na wana auti France aye kozwa bilo ne ye moko awa tala niveau ya confiance sérieux ya kosakana te na tant que futa tira fandi mpandi ya za ce fisto azawa ya fandi azo observer ce fisto azate allez ye mtaza na biso bandi ko pe kuna de bazwaki na ete to ke kuna na tant que futa mais si yo awa sérieux ezali blog ezokita 7h déjà 8h bazwi bilo na bango aza na téléphone aïe
Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien. Namona ki wa koma ki 7h, mais c'est comme si aujourd'hui des bleus non nyos. Oui, les bleus ne sont toujours. OK, bleu amné utika à Paris. Oui, tu parles. Ouais. Ça. Oui, nyos wana. Nyos ça ya bino. Donc toi est-ce que au 9h30 10h17 déjà jubilo na bango nyonso. Bozo zani boké. Donc toi c'est la moto après aux bleus. Ouais. Ba kiti o bozo mone uti Paris pana bango. Okotanga komba mtatindaki? Mama Julie Chab. Mama Julie Chab. Mama Julie Chab to pesa mbote bisiko zali apesa complet donc lo mote bukani lo nyo soye bien. Atinde la bna ba photo pe. Oui, atinde la sa ba photo na ba vidéo. Ba photo ne pozwi ndengwana. Complètement donc correct, lo nyo soye correct. OK. Ouais. Yepsi bande comme sou nini par rapport à agence au FB international. Donc les agences sont sûres. Donc ndengo otindi bilo no kuzwa bilo na yo, lo moko ebukana te to sa berère. Tout le monde a agence Moussoussou, Babagel et Boukan, Babagel et Pasuka, Bleu et Belé, Beba, mais avec Fiston, FB, donc il assure confiance et Zamakassi. Merci beaucoup. Okay, merci. Avec Fiston, FB, il assure confiance et Zamakassi. N'est-ce confiance et Zamakassi. Confiance à Kosakanade, Moussala Gitoko, Tozo Anani Yambula, Tozo Noko, Yambula. Noko, Boni. Kimezali. Les lobes sont là dans une forme, tu l'as dit que toko propre au wapi. Talakaka. Avancement au salama yango moni musala ezako kola ezako kola na ngolu na nzambe yango moni talakaka. Biso eratakate chaque mois eratakate. Donc il faut kato yamba conteneur. Jésus de Nazareth azo sala. Azako sala bikamwana ye ba benga kisikitia. Ye donc kisikitia susu. Somo. Ye konya moto. Konya moto. Simbo ziki. Donc deux fois té. Donc il y a Chouakate. Kisikitia. Chouakate. FB international Kisikitia. Yambula. Tika. Oebsi bana poto nini surtout bana. Botala kaka comment tozana kin ye moko pe azali tana kaka. Botia bana de la foi botia biloko ya sir agence assir. Bozala dessus mukolo moko te. Na zongel le sous dans le baka ye moko nenga le baka pasteur de la foi lobi que non jamais na kota masolon pona yebi que sir ezaltang bolamu ezali yango mo na kota ka masolon. Donc bozala dessus te mukolo moko. Donc ye kiti bokozwa. Merci. Nous avons préparé ce moussou sur le 26. Bobongisa biloko déjà. Zona nous carton te benga aux ala décité. Binombo monengeza okita sûr. Binombo moneke nkoto na nzoto te. Donc nous avons avancé kaka na ngolu na Jésus de Nazareth. Kisisi kitia a changer raté. Ok. Donc la danger dans mon vocabulaire qui connaît Kisisi kitia danger na FB international Kisisi kitia donc il connaît moto donc awa otier ozui le 26 oyo conteneur zolonga à Paris pour ya Kinshasa veut dire erango benga ba otikelo carte so ki pozo ki nota ya agence mususu c'est pas un problème. Biso na biso zo i conteneur agence mususu okobenga pa Fiston pardon so zo carton agence mususu okobenga pa Fiston na moni sérieux apa na yo ya kozwa na tango ramassage ba ko ya ko ramasser ba kongoli ba carton nyonso ba tonisi na conteneur le 26 elongwe kuna izana kisasa obengi ba famille ba kozwa nde bande ko nyonso ba témoigner awa c'est-à-dire eloko ebukana te eloko ebunga te nyonso ekita kitoko ekomi sans problème na kimia nyonso. Kisisi kitia. Merci maman Nathalie Zeko. Merci Panayo, Julien Bassende. Merci papa Ignace. Merci Panayo, Ignace vraiment FB international nyonso bayo na bo sanité bayo et toza awa FB international mubimba. Les 26 au conteneur ezolonga France ezoya kisasa. Erangoyo benga déjà wela Kanga déjà place na yo, ngana za 3 cartons, ngana za 5 cartons, ngana za 10 cartons. Au Benga FB international, alors c'est le coup de réduction. Telle la gentillesse à Fiston Bassene. Kubuka na te, Kisisi kitia. International ya papa Fiston Bassene. Sokolingi yotina mbongwe, sokolingi yotina mituka, sokolingi yotina bakoli, zindango na chance woyo. FB international. Julien Bassende,
Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 Kin. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. De continuer comme ça, le transfert d'argent. Pe continue ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate, kotinga bambongo kolembate. L'agence oyo. Na kolembate, kotinga mituka kolembate. Na kolembate, kotinga bakoli kolembate. L'agence oyo. Na kolembate, kosala ba transfert kolembate. Na kolembate, kotinga bambongo kolembate. L'agence oyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagage oyo ya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB
FB International et Zomi Bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Moyo. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo. FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe. Sokolingi yotinda mituka. Sokolingi yotinda bakoli. Tindango na agence Oyo. FB International. Julien Bassende, Tati Bayo, Ignos Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 Kin. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. De continuer comme ça, le transfert d'argent. Peut continuer d'avoir colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assurée en Moyo. FB
sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fula bakoli na bino mena FBC papa papa e mama e Noko e noko e Kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire ya ngoyo FB International agence ya sire ya ngoyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Shaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure ya ngoyo FB International agence assure ya ngoyo. Voilà, je pense que Bomoni, voilà, tout qui bus oyo zena kati wana rouge FB International msama longa msala kitoko agence assure agence mo très sérieuse. Merci Panabino, merci pa Tati Bayo, merci mingi frère Ignace Malalu, merci maman Nathalie Zeko, maman Banebele, merci mingi Julien Bassen de FB International agence à solo tozaki awa. Je pense que Bomoni bilo nyo se kiti na kimia bilo nyo se kiti tranquille poser comme na moto tendenge to lobaka. Merci pana bino nyonso. Agence a goté la confiance nde yango. Agence oyo tindi biloko no ekomi na Kinshasa na tranquillité nyonso yango FB International. Le 26 oyo nazo rappeler le 26 oyo conteneur msuba wakangango na Paris le 26 oyo na yango benga déjà pour que ba ko tikelo carton et puis ba ko sala ramassage à partir déjà il y a les 19 ramassage et bandits ba nyonso ba zo ba carton o carton ya munene carton ya muke on a ba kiti ozana ba cuisinière ba appareil ménagère ba appareil ya ndako nyonso ozana ngo ngoti na Kisasa benga FB International numéro za affiché wana ba kotikela o yango ba kotikela ba carton ba zubilo nyonso ye Kisasa na kimia. Je pense que mon ba kiti kita mutuka kiti biloko belé kiti awa. Merci na Fiston Bassen de pom ça kitoko zo sala. Merci na FB International Mobimba. Merci à notre père Nyonso. Merci na pasteur Nabiso, pasteur de la foi. Merci à l'agence Nabiso Yangoyo. Agence Abana Nzambe Yangoyo. Agence Nabiso Bana Nzambe Nde Yangoyo. Pasteur de la foi Ndima Yango. Coco Patrice Andimi, maman de la foi Andimi. Bana notre père Nyonso Bandima. Isaiah Gosamba Lisusu te. Et si quand Nabiso Nde Yango, Ndaku Nabiso Nde Yangoyo. Napesi Nathan Kifuta, merci. Merci Bogo Sanderson. Merci Tonton Gauthier Kele. Tokutani mois prochain à la FB International. FB International pour tous les colines biso. Anniversaire non le 15. Nathan Kifuta. Il faut qu'on y ait carré. Anniversaire Nathan Kifuta le 15. On c'est les mois cadeaux. Tu peux sommer les mois gâteaux qu'on hésite. T'es bien à numéro nangai. Nathan Kifuta. Caméraman Nabiso, réalisateur Nabiso, anniversaire né le 15 février. Donc le 14 février Saint-Valentin, le 15 février anniversaire Nathan Kifuta. Vous comprenez? Donc à outil le 14 février, le 15 tozanaye. Donc c'est le mois surprise, mois cadeau, topé gâteau et anniversaire ko bangate. Ata mukoza nango benga de ko komela ya ko sepela. Awape ça merci. Bon mon est le 15 wana. Botina ba cadeau bo benga le 15 bo moi Nathan Kifuta. Jeune Moboui. Très sérieux, moi na malam de na benge mikolo. Nous sommes à benga e choko mbisi ya mai mikolo na benge moi malam.
merci na bino nyonso tokutana mois prochain ana FB International pour na conteneur ya sika et le 26 oyo conteneur msezo uta kuna po ya merci Trésor Ntingi Trésor Ntingi merci pa na yo tokutani mbasi numéro ya sika FB International agence assure na bosanité na Colombia ba boutique ya ka moko Bobi Mega Fashion na Colombie Mega Fashion boutique ezaka moko ya Serier. Merci. Tokutani mbasi numéro ya sika. Kilongo TV. Kilongo TV.